Don de mettre à temps, paix à circonstance, c'est le Dieu créateur, Elohim et ta présence c'est la lumière. Tikete o éclairé émission na biso lelo yango to lobi zala nzambe ya Alpha Emmanuel Omega. L'homme de Dieu tout le monde a qui ba révélation sur Vital Kamerhe comme ma première ministre. Premier ministre. Na troisième gouvernement Jésus-Christ. Président ayokaka basakoli. Topé Mosakoli, oh à la révélation, Kendambe à la 4. Ndempe comme lelo, président Nabiso, à qui je salue, Excellence, président Félix Tshisekedi Tshilombo, la providence divine de la restauration de la RD Congo et du monde. C'est moi, Michael Bafi Banfoumou, c'est mon temps, c'est ma génération, c'est mon temps. Donc, on a restauré, il y a un message, il y a réconciliation et la restauration de la RD Congo pour le rétablissement du Congo et du monde entier. Révélation na ina ngozani. Congo ezanda kuyandambi. Oh ya mwana kolo Yesu Masia ndako maman te je dis bien. C'est bel et bien notre maman, maman Noki. Maman catholique aza sorcière. Mais oui, Aza sorcière, la sorcière. Pourquoi hier nous avons encadré Bana. Papa qui n'a voyage, Ndamba Likolo. Atika charge na maman, maman élevé Bana naye, mais maman nous a mal géré. Maman catholique a sa biso bongote. A côté biso magie, a yibibiso, a pillé mon. Bozuitata pesa biso. Maman catholique a pillé ango. Yababola, yem taliak. Il y a Bofelin, il y a ma veuve, et tali maman catholique. À ta église catholique. Il y a un monde là, il met la mouki. Là, la mouki déjà. Là, la bandit. La bandit, deuxième réveil mondial. Discours ici, on appelle ça qui en discours, il y a deuxième réveil mondial. Il y a un lelo, toyaki na thème. On a un papier, c'est un thème universel. Motakala, il y a maman catholique et Sambwe. Na babalabala nyonso ya RD Congo pe na monde obinini aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Fada. Thank you Fada, cher ami fidèle, la balandinho sont toujours Ozoka Libakou ya kwanda mission na kache chaîne abino Yali Nazareth TV na cadre émission na bino Table Sainte où ils a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba Yali Nazareth, je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Père. Je dis un grand merci à Gira sur la caméra, pourquoi pas équipe Mobimba Yali Nazareth TV na Pessimino vraiment bambote et belé. Le Table Sainte n'a toujours na moko ba prophète ou ya moko na biso na comme ya prophète Michael. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne les Nazariens TV. Non, c'est avant de présenter les prophètes Michael, c'est na région tu trouves ma cantique aux opérations bana nzambe aux défis bana nzambe le kumu le sako mokonzi. Il y a la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien,
Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati. Po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Voilà, Naïbicha, ça fait plaisir, na Philomène Moukoya Motema, ya Bivens de Yombo. Pourquoi pas, c'est lui qu'on appelle 3 fois boss Jack Pro depuis France, Naïbicha, on le sait comme on dit. Et ça lui vraiment plaisir. Dans ce cas, j'irai aux assimilés à caméra, à fond à caméra, n'a présenté les prophètes. Le prophète Michael, vous avez vraiment émission, vous êtes vraiment attentif. La carte émission, émission vraiment érodifiée, peuple de Dina au bazar, émission vraiment érodifiée, vraiment. Veuillez nous excuser sur qui m'a créé la bande avec nous dans la carte Ndako. Moi m'a créé la bande des Alaka. Non, c'est Gérard Sosa, c'est ma caméra, fond la caméra. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Dadi Mokoya. Ça t'aide Nini? Très bien, très bien, très bien. Avec Jésus-Christ de Nazareth. C'était très bien. Très bien, très très bien. Maman gentil par rapport à l'union sur Bazuli, Bakwa Rolando en ces moments. Bon, n'a pas si Nzambe merci, peu auditeur, au babandi kopé sa confiance, n'a pas réaction, n'a pas depuis la première émission, la deuxième, puis troisième autocommis. Vraiment n'a pas si merci, bah cause la décité, bah toujours branché. Ok, merci vraiment, prophète prophète Michael plutôt. Toute chose commence par la prière, vu qu'on ne peut pas commencer cette émission. Ça toque à beaucoup de prière, et quelques minutes par rapport à l'émission. Yonde maître à temps, paix à circonstance, le Dieu créateur, Elohim et ta présence c'est la lumière. Tikete o éclairé émission Nabiso Alelo, Yango to lobby Zala Nzambe ya Alpha Emmanuel Omega. Banda Nabiso mission yo ne bandel nakati kino nasuka. Zala le grand porte-parole, topé le grand parolier, oyo akota maloba. Na monoko ndeko nanga Dadi Mokoya, na bomo nanga Mikael Bafiba Fumu. Et oyo nazaka simple instrument oyo poni lelo. Peuple nayo ayoka de la part, de ta part, aux ainsi dit l'Éternel, par révélation. Il y a Jésus-Christ de Nazareth au créateur et Zélaka depuis tant d'années. Et tant que nous sommes côté, l'atisanga nangoya nayo, sopelanga ma futa molimo mon santo, ça l'art de bien, de très bien parler pour être peuple à édifier, à quelque chose venant de toi. Il y a un béni émission du début à la fin. Zala Nzambe Tika Nzambe, na béni les Nazariens, chaîne. Il y a Maman Nabiso, Stéphanie Mokoya, na Pamboli Dadi, Kame Dadi Mokoya, na Pamboli P. Jires, Makwa, Oazana Sima Caméra. Ticket et auditeur peut baza béni, nyose za béni otokoloba, Kobanda. Na kati kino na suka yaza mokondi pe mobiti na biso Jésus-Christ de Nazareth auto placé na plafond na centre na milieu azwa gloire nyonso. J'ainsi prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu tout-puissant, Dieu des armées. Amen. Amen, l'homme de Dieu. Ça va, l'homme de Dieu, côté
sujet to rebela mukolo yalelo. L'homme de Dieu tout le monde a qui ba révélation sur Vital Kamerhe comme premier ministre. Premier ministre. Le troisième gouvernement Jésus-Christ. Le troisième gouvernement sur la terre. Mais ce que ça arrive que non, net une toque en 2023. Tu sais quoi, ma ponamino et puis ça m'était tu sais quoi peut poursuivre balaté Vital Kamerhe comme premier ministre. Moi tu que non vision révélation non les autres tapés à côté. Tes révélations non les autres tapés à côté dans le sens que président ayokaka basakoli topé mosakoli o azana révélation ayoka basakoli nyonso te ayokaka l'homme qui a reçu la révélation venant de Dieu. Il y a temps de la fin. L'autre fois quand on parle du temps de la fin il y a Moubatouté temps de la fin il y a Michael domaine réservé à Michael excepté votre chef Michael qui va amener le livre pour révéler la vérité sur le temps de la fin. Na kati temps de la fin de monument nyonso na oloba. Il y a le troisième gouvernement pour certaine époque avec Daniel Pazwaki poste à troisième na kati gouvernement. Et là qui on a pour éclairer gouvernement. Kendam bazaka na kati. Ndenge comme le lot président Nabiso, à qui je salue, Excellence, président Félix Tshisekedi Tshilombo, la providence divine de la restauration de la RD Congo et du monde. Nalobi boy, ko yoka basakoli, il faut ayoka pour certains hommes humbles, dans le sens ni, il faut ayoka mosakoli moko, ou azana révélation à Congo et à Israël. Je dis bien. Congo ainsi que l'Israël. L'Israël nous attend, nous la RD Congo, selon la promesse que Dieu lui avait promis. C'est la RD Congo qui va rétablir l'Israël. Et j'ai le message. Moni, n'a un message à temps de la fin, n'a un message à rétablissement à Israël. Président Outakuna des fois, Azat et moi et Binini Balobelay. Donc il faut ngaï. Israël des fois. Même message. Balobelay un message à Yebi secret, mais message à RDC à Yebian, à témoigner un jour. Et il faut qu'il y ait un misat. Il y a un misat où on a des fois qu'il y ait des pots, qu'il y ait des quotas lisa. Israël qui est en aïe à rétablissement, hier sur le bac de Sanini, et Kotsami, dans 70 ans. Et comme Nasuka pour Israël, elle a rétabli, le monde entier a rétabli pour paix. Elle a retrouvé dans le monde et le repos sur la terre. Voilà un peu ce que Mawana, ça doit commencer dans 4 RDC. Il faut troisième gouvernement, il y a chiffre 3, il y a Tata, moi, on appelle mon lit, mon centre bat, elle a établi. Ce va établir Yango. Mouto, je dis bien, Mouto a eu enseignement et l'instruction de Dieu, des directives, il y a recommandation. Ndenge RDC fait tambola pour peuple se réjouir alia mela atonda et kotsamana liloba mosala topé ya vision en chef de l'état ya kolia komela ndenge oyo za projet ya nzambe pour vision chef de l'état za vision nzambe. Donc c'est Joseph c'est le premier ministre là qui doit l'interpréter. Oazana molimo ya nzambe ayoki nzambe voilà ako interpréter vision chef de l'état za vision ya nzambe. Cela veut dire namboka na biso c'est la même histoire qui s'est répétée na lobaki yango mboko tozo vivre histoire ya oleka na Égypte. Joseph de Pharaon et chanson na Joseph. Le za Fati Vital Kamerhe et Michael Bafiba les prophètes que je suis on a révélé makambango. Ismo Sikoni quand on a côté à la prison, papa Kamerhe, s'il vous plaît. Mais tu as précisé. Il y a pardon. Il y a Papa Kabila. Papa Kamerhe, Vital Kamerhe, tu dois préciser pour tout le monde, il y a troisième gouvernement. Pourquoi il faut avoir la première ministre. Pour nous, Ngai Ndambe Atinda Kinga Kuna, Nakinde Kope Saye. Topé révélation ya o ndamba lingaki o ya kokoma na mboka. Cela veut dire ndamba lobaki a té intelligence kati na ye na ba capacité ba compétence o ezake babiloko ya nzambe wana nde ko sala tango akoma
à cause de la rétablir. Pour sauter l'histoire, il y a 3 personnes à l'obélieu, il y a Bible. Et ça va rétablir ça qui est. Il y a rétablir ça qui est une chanson. Les chansons vont changer comme un mouton. C'est ça la raté. Et puis, il y a d'accord. Peuple congolais a témoin. D'accord conclu. Aux ala qui conclut. Et là qui bako bako conclu na alliance signée au ba signé na bako conclu eza balobaka que Vital Kamerhe a premier ministre et puis nzambe na likolo o aveya na bako na alliance aveya azo tenir compte de l'oko il faut ça mabongo pourquoi c'était dans son plan le 7G le G7 c'était le G7 pour la gloire de Dieu. Na précisa wana eza na ouvrage et obima alors il faut comme wana ce qui a commis wana nde projet ya mokonda mboka ekosimba kitoko pour akozala na ndambe mais mutu nyonso baotya oh ya papa Vital Kamerhe papa tokolela et là moi esimba na mboko ezate pourquoi wana vision nzambalaki wana vision nzambalaki ça peut aloba na mboko muto azokota na 3e gouvernement de Jésus-Christ c'est la terre qui va apporter la paix pour la joie pour le peuple, c'est le gouvernement de papa Vital Kamerhe. Un gouvernement qui est dans le plan de Dieu. Il y a un an de tout ça bien. On s'est retrouvé pour Akobanga Nzambe. Akotembo na Obanga Nzambe pour déjà Nzambe enseigner la prison. Et lequel a mon anga ebingate azuba révélation. Na pesi livre na ye na piaka livre na ye na bi livre wana sur le pouvoir et les élections au Congo souverain de Dieu au Congo dans le monde tangango mambo beleza na kati o nzamba olobela yo po lobi tango zonga na ba faire o ba kosunga o samsa na banga nzambe peuple se retrouver voilà en bref ce qu'on le lorsqu'on a l'été 2023 à Tokota ce qui est l'élection salamique Vital Kamerhe a établi premier ministre. Tozong est le micro. Mais oui, Bozong est l'angate. Bozong est l'angate dans le sens que Dieu confirme la parole de son serviteur. Même le président n'a pas la pongité. Bokangelo na oloba. Mambo na oloba. Drapeau RDC en haute. Et ali boso na la tite en haute. Alors la pongité. Pour Pharaon la pongité pour établir. Moutoyo a été prison comme premier ministre. Surtout, s'attendait bien que non, Félix a un deuxième mandat, ça a des mandats. Wana na évité, wana a mandat. Mais c'est que moi je sais, dans le Belanga, on a deux mandats, le Belanga Moko. On a Moko. Deux mandats dans le thé. Maintenant, le silité, toi, on a toi, est-ce qu'on étape il y a premier ministre? Étape il y a premier ministre. Parce que autant aux autres, il y a un Mboka Oyo. Et qu'on marchait tant aux autres qui ont beaucoup oyo et loko et ok liboso par rapport à ce qui Vital Kamerhe lelo établi était comme premier ministre mais pas prière au pasteur bossa ba marti ba prière au pasteur bossa il a pour na moka tout ça nzamba amona te faut Vital Kamerhe papa nzambe na génération nyonso totan la Bible bene na baya na ba pasteur na pied ba mboti bisika bazana za compte bango te na mwana leki na bango oazwa na génération na mais baza ba témoin. Que ce soit la prière, top parole, mot prophétique et sauvaka motili, top monde. Dieu parle qu'à une seule personne. Alors, la bâtiment sauté. Et la prière exaucée, c'est la prière d'une seule personne. Aïe bien, aïe bien. Donc, dans la génération, prière au Rwanda, après Bika, il y a battu Belete. Au Congo, pour sauver, il y a battu Belete. Au Congo, pour il y a une seule prophète. C'est moi, Michael Bafi Banfoumou. C'est mon temps, c'est ma génération, c'est mon temps. C'est donc, il y a redélivré. Il y a restauré, il y a un message, il y a réconciliation et la restauration de l'aide du Congo pour le rétablissement du Congo et du monde entier. En même temps, Israël. En même temps, voilà. Oh, il y a un oh, Belé, pour la révélation ne leur a pas été révélée. C'est pas pour eux. C'est pas pour. C'est pour moi. C'est pour moi. Ok, voilà, tu continues toujours prophète, tu continues toujours dans l'émission Oyo. L'homme de Dieu, awa au Chugoloba, yonde faut prier pour ni combat à Rwanda Sila. Ok, d'accord.
le autre zaki na biso zaki basé juste pour na mamwanaté zaki moi muke pour to éclaircir peuple congolais par rapport à bateau bazo qui chanson bayoté ni bazo chanson ba lelo le autre to ba révélation nini onza matalisio pour na mboka na biso révélation ni onza matalisio le va to ili yango le autre to ba révélation nini onza matalisio. Oh gloire à Dieu, je rends gloire à mon Dieu, que toute la gloire lui soit rendue. Bien aimé, moi, Dadi Mukwaya, Soki Ndambe, Alingi Mboka na biso, cela veut dire il faut toyeba a bombe libiso nini. Oza secret et tungisa mboka na biso mingi. Na pio adage mo balobara, révélation na d'abord contre les églises, les fausses églises. Révélation munene ndamba piengeza ke aye po a détruire la fausse église en commençant par l'église mère, maison mère, l'image de maman, l'église catholique. O bisonios to botami to bimi kuna lokola ba ecclesia bana to uti kuna. Protestants, musulmans, tous ces gens là musulmans protestants ba misusu to bimi ba réveil to bimi likuna. Alors révélation na ina ngozani Kongo ezanda ku ya Nzambe o ya mwana kolo Yesu Masia ndako mama te je dis bien na kati ya ndako ya tata les choses ne vont pas, les choses vont mal. Commençant par la tête jusqu'au pied, le Congo est malade. Moni ndako ya tata Congo ezobela mais malade yango qui est la cause de cette maladie, c'est bel et bien notre maman, maman Noki. Maman catholique, elle est sorcière. Mais oui, elle est sorcière, la sorcière. Pourquoi? Hier, nous avons encadré Bana. Papa qui est en voyage, dans Balikolo. Atika charge na maman, maman élevé Bana naye, mais maman nous a mal géré. A géré ma bé, au lieu de gérer la vérité. Na makambo tata tikela ye po biso to mona clair mais maman a géré biso ma ben injustice. Maman catholique a géré biso l'injustice, a géré biso na hypocrisie, na mensonge, a géré biso na corruption, a géré biso na onyo sur ma bebo yebi, na abomination, na ba magie, science occulte. Au lieu de l'exception de là, il y a tata. Que tata tikabino na maboko nanga, boto sa tata, bolinga tata, bolanda tata, bosala tata, mais maman catholique a sa biso bongote. A côté biso magie, a yibi biso, a pillé mon, bozui tata, pesa biso. Maman catholique a pillé ango. Ya babola, yem taliak, ya bofelin, ya veuve, et tali maman catholique. Au lieu de l'exception de la vérité, oza likambi ya Nzambe azolobela biso lokuta akosaka biso ayeli biso ekeko ya Marie nzoka tata atikela biso ekeko ya Marie te atikela biso Yesu Masia mon fils bien-aimé écoutez-le ye moko Marie alobaka faites comme il vous dira mais lelo catholique oh maman batikaki a gérer bana azo gérer biso bongo te azo sala te oh Jésus-Christ alobaki que to sala basala ndenge ye soumettre alobaki ndenge akoloba ezo sama bongo te yango lelo Nzambe révélé biso alobi ataka déjà ebandeli ya catholique pe limite terme fixé ya commettre fin na abomination na science occulte na bondoki pe lokuta ya catholique. Yango moni lelo Nzambe a révélé biso si dans le livre ya Isaïe chapitre 47 so tangi wana suka na 15 so ke na 1 kino na verset 7 au pemi muke au point au virgule pardon au komona Nzambe alobi ya banda ekomi mona grande Babylone nde babengi balatie na image ya grande Babylone ya banda ekomi mona ke akozalaka na fin te akozalaka souverain na souveraineté nde akoumela akoza toujours oyo azali lelo mais okomona Nzambe alaki alobi akozala privatiser pe makambo ekoyele sibit
donc la surprise fin na ye pour tozaka na souverain moko na livre na nga na précisa to comme na temps ya l'élection souveraine de Dieu au Congo et le monde donc to le bela Jésus yango ndamba ba nga to élever combat Jésus-Christ de Nazareth et qu'on a primé Nicolas ya ba kombo nyonso et Marie pardon maman catholique azanase na wana cela veut dire quoi suka na ye kosila na ye ponine maman catholique c'est botali na Amos chapitre 6 premier verset kita okomona kino na suka mabe na ye batamikuna mabe na ye na mamasala na kati ya couvent eza kuna balobeli ba makambo ebele na kati ya Amos chapitre 6 bazo représenter lokola grande nation oyo égorgé ba nation nyonso yango lelo toyaki na thème oyo nzambe apie biso eza thème mo universel motakala ya mama katoliko esambwe na babalabala nyonso ya RD Congo mpe na monde obinini motakala ya mama katoliko esambwe na babalabala nyonso ya RD Congo mpe na oyo ya monde entier voilà thème cela veut dire so toke na Luc chapitre 2 verset nango 25 kino na 35 omona kuna ba révélé mwana abotami mwana na babengi ye Jésus-Christ de Nazareth Siméon azoi Samarie mwana oyo akoya na contradiction cela veut dire aya contredire eza mensonge pour la vérité akoya ko contredire bato alokuta l'église alokuta mwana akoya na shit il y a plusieurs na Israël qui dit monde entier en RD Congo monde shit na yaba o bazalai ba grand ba kita ba kwe ba o bazali na se ba biso yo na babino tozo tombwa poto ye na vérité mon vérité on za pour nous dévoiler catholique toye ko dévoiler misala ya catholique ya mabe na Congo pondo ki ya Congo je le dis eza catholique maman ya Congo ndendo ndota Congo eza catholique maman ya Congo eza catholique mais l'homme de ozola na poto kota o dévoiler ba secret ya catholique o dévoiler ne lo cholo ba nini temeza nini temeza motakala ya mama catholique esambwe na balabala nyonso ya RD Congo pe ya monde entier voilà thème wana eza yango mais soki otali bien yozo ba catholique eza ya kolala catholique kolala mais tout le monde ke non église catholique eza ya komata tout le monde ba komusa ba évangélisation ba komusa sensibilisation tout le monde ba osa ba campagne oyo lelo église de réveil ezolala ya monte ezotomba ma yozo ba kenza ma révéler sur l'église de réveil je précise bien tu as déjà thème à monene thème à monene eza église de réveil c'est la deuxième réveil mondial et nous sommes au temps de la deuxième réveil mondial. Église de réveil Zola la poni. Yes alalaki pendant 3 jours. Église de réveil Zola la pendant 3 jours. Pour quelle raison? Yes alalaki pendant 3 jours pour côté na gloire naïe. L'andi bien akende na gloire naïe, il y a oya koma lelo auprès du Père, à la droite du Père na richesse, na bozui, na élévation, na cité, na souveraineté o azo régner pas azo dominer les lots yango nous a confirmé dans le monde et siko poni biso église de réveil tolala tozolala ka na cause mo simple pour ndambe aye pour pesa église na richesse bonheur yango soko tangi na Psaume 27 okomona babi Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil tangu bazolala biso église dans langage wana ezalaki biso église tant tolalaka ndenge tozolala pendant 3 jours ya résurrection ya Jésus-Christ asalaki kolala alalaki pendant 3 jours tant alali pendant 3 jours alamuki 3e jour pour ake na gloire aza na richesse bomengo nyonso eza pe même langage il n'était pas là sur la terre il a fallu tant ya kufi baye kolibalala eza image lelo église ezolala mais ezolala pona manque ya bénéfice te tozolala pona richesse pona bénéfice notre bénéfice eza ke kolala na biso
tant que la mouka, to bandi musala, ndebo moninga la bandi, to déjà na deuxième réveil. À la mouki, biso la mouki, to banda musala, il fait jour. Je dois travailler, il faut que je fasse l'œuvre de mon père. C'est l'œuvre de celui qui m'envoie. Troisième jour, du fait que c'est le jour du travail. To bandi musala, na musala ngo, par là, d'être aux autres richesses, et c'est la force. L'église, pour l'évangile et atteindre jusqu'aux extrémités de la terre, tout ça là, batunios, banationios, disciples à Yesu Massia. Donc, à écoper sa force, il y a richesse, il y a bénédiction pour l'église. Voilà un peu, dans mon histoire, à ta église catholique. Il y a un monde là, il met la mouki. Non, la mouki déjà. Non, la bandit. La bandit, deuxième réveil mondial. Discours ici, on appelle ça qui en discours, il y a deuxième réveil mondial. Discours en haut. On a expliqué que Pierre, Bazoaka, premier réveil, on a comme il est. Discours en haut. Il y a deuxième réveil. Ezani, Ezali, peuple de Dieu, n'attendez la bino en haut. Discours en haut, Ezakaka. Pour révéler le peuple de Dieu, révélation. Deuxième réveil mondial. Testo banda kiango yango. Nakoma qui déjà t'aime. Et en même temps, na awa, voici notre discours pour le réveil mondial. Congo longola loboko na litama. Bangusa mai na miso. Tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu. Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo. Na nzela ya union sacrée. Na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Mokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokonzi mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Mama Denise Nyakero Tshisekedi, on sait pour papa.
Acte 24 verset 3 Koda mboka na ngai yango nazobondela yo batela mokonzi mboka na nga Félix Tshisekedi Tshilombo Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila kupekatu ya bena Egypto badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka lelo Kongo ezwi mokonzi oyo alingi yo Nzambe balingi mboka nanga Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga basali na yo bapakoli ye mafuta ndengo pakolaki bakonzi mafuta ndengo pakoli mpe mokonzi mboka na ngai 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Kongo Kongo ekobonga kaka Mwambi Roland Dalo mwelamani Mwambi William Tindwa Kapanda mwelamani Jacques Kangudia Kongo eza Mwambi wa Nzambi Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo Basi na bino eza basi ya Kongo moko Ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu Mwambi Jedeo Lumana Mwambi Marcelo Tunasi mwelamani Mwambi François Mutombo voici l'homme mwenamani Mpona bokonzi Kongo azwi na Union Afrika yaka to célébrer okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba Israël Lamani le pasteur Freddy Odiembo voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo monanaka tempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisika na olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete